Jeudi 15 décembre 2022, Bozali Belé, Bomesana Kolanda Mag FM, Tikana Pesabino Motepo, Esengo Ezali Anga, Lokola Bozali Belé, pour nous basango na Kota Lingala na Mokolo Lelo. Tofongoli basango ya Mokolo Lelo na sommet USA Afrique. Bosimba ete tata mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azwaki par na milulu yango pe bokanga ete sengeli azonga na lombango na Congo démocratique po aya kolela na ba compatriote na ye oyo basilaki kobungisa bomoi na mvula ebetaki na Kinshasa. Sommet États-Unis d'Amérique-Afrique et sangisaki ba dirigeants américains Otomoni Yemoko président Joe Biden pe secrétaire d'État américain Anthony Blinken bongo na ngambo ya Afrique ezalaki particulièrement bamboka mibale oyo RDC pe Zambie ezaki représenté na ba chef d'État pe ba membre ya gouvernement elongo ba betaki mobange na masolo oyo ekumbamaki na signature ya protocole d'accord entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pe ministre Affaires étrangères ya RDC Christophe Lutundula na ministre zambien ya Affaires étrangères Stanley Kakubo. Protocole d'accord yango ezali kolakisa lolenge nini États-Unis d'Amérique ako s'impliquer pour la création na sud ya RDC pe na nord ya Zambie ya industrie ya transformation ya ba matières premières pour la production ya ba batterie ya ba voiture électrique. Et Sengel kokangapel isusu que États-Unis d'Amérique yé akoya na technologie na ye ya mobange pe ba investisseur oyo bakosala na kati ya ba industrie wana. Sommet yango ebetaki pe susu masolo ya situation ya agression rwandaise na RDC kuna États-Unis d'Amérique balobi ete bango bakotia pression na Rwanda po te etika ko soutenir M23. Bongo ye moko président de la République Félix Antoine Tshisekedi avandaki kimiate a sollicité pression ya États-Unis d'Amérique contre le Rwanda pour être ba hostilité et s'il a complètement la République démocratique du Congo et Yokani. Député national Ogi Kalongier à Sengibongo na bureau de l'Assemblée nationale Baïba Bongo n'a quoi interpellé ministre des Finances Nicolas Kazadi. Président État Limbula o ebeti lelo. Bakinois Bakoufi Ebele, plus de 100 jusque-là, les bilans provisoires. Honorable Président, tozo mitou na soki photo banda ko sala ba déclaration, il faut to banda ko mema ba cercueil ou bien il faut kaka tozo akanda parce que c'est inacceptable. Programme moko salamaki ya lutte anti-érosif, ça fait plus de 5 mois que ce programme selon ba information na biso eza na table ya ministre ya finance. Mbongo ezo bimate lelo mboka tozali ko enregistrer plus de 100 morts. Honorable président tozo mituna mbongo yo ministre ya finance azoboya kopesa po basala ba érosion. Ezali mbongo ya ye to eza mbongo ya ba congolais oyo lelo bakufu plus de 100. Honorable président, tokoki jamais kondima makambo boy. Bakolo ba député bazo salate alors que ba député to sali musala na biso et keye pas ministre ya finance, ministre des finances azo bloqué mbongo. Azo bloqué yango pourquoi? Honorable président, chaque fois que bayi politique bayi baka, okoyoka kaka bayi 50 millions, bayi 100 millions. Mais ce que le peuple demande pour basili sa érosion, c'est parfois 1 million. Parfois 500 000, cet argent ne sort pas. Pourquoi? Honorable Président, avec tout le respect que nous avons pour vous, Toko Senga na yo lobby avant Tokanga Président, Tomo na ministre ya Finance Awa, na ministre ya Infrastructure, qu'ils viennent nous expliquer, ça c'est les morts de trop. On ne peut pas aller en vacances parlementaires comme ça. Peuple abakokende koloba ba député, alors que les vrais responsables sont quelque part. Honorable Président, je pense que Oyoke Lakabiso, il est temps vraiment que l'obito kanga session T, que les deux ministres viennent nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Toko lingate to banda kokende kokunda bibembe sans comprendre pour.
Mvula o ebetaki na Kinshasa boyebi yango bien ke bukaki route nationale numéro 1 o ekenda kino Congo central kasi misala na yango ebandaki deja ko salima pe ezo beta madada na ndenge ya mukete. Na sima ya mvula oyo ebetaki na Kinshasa, capitale la République démocratique du Congo. Bino boko boyebi ke esalaki bongo ba perte na ba bien matériel pe batu bakufaki à la hauteur ya plus de 100 personnes. Na yango lokole kabola ki route nationale numéro 1 oyo longwe Kinshasa kino Congo central. Na yango gouvernement et dépêché ki bongo équipe na yango ezaki représenté par Imoko Samalukonde, gouverneur de la ville pe ba ministre Msuso bakitaki sur place batali basali état délié pe na yango na urgence basengaki na société ACGT oyo baya bongo kosala musala yango na ndenge bozali komona na bilili ezo salema kitoko pe yango epesaki satisfaction na ministre infrastructure. Nous suivions de très près l'état d'avancement des travaux ici. Le gouvernement a pris à bras le corps la situation et que des réponses idoines sont en train d'être trouvées. Et nous pensons, avec bien sûr l'encadrement de la CGT, que dans les 3-4 jours maximum, nous aurons la route qui sera totalement rétablie. Nangambu na ye représentant ya ACGT oyo ezali bongo société ko mema kitoko pe ko beta dada misala yango yepe azangaki ya koloba te. Nous nous sommes mobilisés depuis hier pour qu'on puisse travailler d'une manière très intense. Et nous avons mobilisé toutes les intelligences et toutes les énergies. Donc toutes ces dispositions, vous voyez que ça donne beaucoup d'espoir. Ça suffit tout simplement que dans 3 ou 4 jours, la situation redeviendra à peu près normale. Évidemment, sur terrain, nous, on va continuer à travailler sur les assainissements, mais on donnera la circulation entre Kinshasa et Matadi. Et je pense que c'est ce que la population attend maintenant. Ebonga kande boye en tout cas soki population azali na pasi esengeli ba effort ya boye za la mobiliser pour mikolomike solution ezwama ezala kande boye du répondant yango ne population ezali kozela awa bokangi libengi oyo ebimi na route nationale numéro 1 toko senga na bino pe bakondi bokende bakote mususu oyo mabengi ezali ebele bokanga yango pe na lombango po population baza kuna bango pe bazono kwama. Ingénieur urbaniste Vanel Moudimbuya apesi bongo makantina ye na o etali plan d'urbanisme ya ville province ya Kinshasa. Na représenter na nous ba condoléances na ngai na ba famille éprouvée pour na makambo e uti kokoma. C'est vrai, ils a vraiment triste, déplorable et ils a peu occasion, opportunité pour na biso ba urbaniste na ba corps de métiers sous auto œuvraka na secteur ya aménagement urbain pour na marteler encore ko rappeler na ba autorité à mboka ba kozwa ba responsabilité na bango. Les causes sont connues aujourd'hui et que ville ya Kinshasa eza ko souffrir grandement les lots na problème ya urbanisation sauvage. Entre autres, la construction anarchique, entre autres, manque d'ouvrage d'assainissement, c'est-à-dire caniveau exaté, ou bien place allées et bouché, ou bien tant à l'époque coloniale, dans section parce que habitation dans le secteur on a qui na nombre bien connu pe caniveau qui dimensionné pour na nombre on a habitation. Mais les lots avec les bourrages internes, tout est dépassé. Donc la ville de Kinshasa est une ville avec des infrastructures obsolètes. Donc tout ça mis ensemble et ça ça lelo que drame urbain et ça s'est multiplié. La solution d'urgence est ça premièrement faut d'abord qu'on fonde la canalisation d'eau, ouvrage d'assainissement de manière générale, collecteur et tout ça. On a chez ça bouché, donc il faut curage et salama. Les autres comme on a la rivière et belé, cours de belé, toubaye, tongi. Que en prise, il y a cours d'eau, ils ont frappé dans le loco babengaka na droit foncier servitude. C'est-à-dire il faut que tique à moi espace moko de part et d'autre espace on est parvenu
encaisser augmentation à niveau à Maï. Mais le lot, avec l'anarchie, on a déploré à l'anarchie urbaine, au Toza qu'on a vu la Kinshasa, c'est tout le monde qui fait n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Alors, donc, la solution d'urgence, c'est qu'aux Alandais, et maintenant, la solution à long terme, c'est qu'on pouvoir doter la ville, particulièrement Kinshasa, dans un plan d'urbanisme, et qu'on parvenir à respecter. Donc, c'est ça le grand problème, parce qu'une ville ne se gère pas du jour au lendemain. Quand on fait ça, on crée du désordre urbain. Le plan urbanisme, c'est ensemble, c'est ensemble, éléments qui permettent que nous planifier ville, et Longobani pour désordre exalaté. La ville, nous sommes tous ces plans, on a Dubaï, Singapour, Shanghai. Et tout ces plans parce que la ville où on est planifié. Kinshasa est planifié. Kinshasa est planifié dans l'époque coloniale. Mais le Kinshasa est planifié. Kinshasa, ce que nous sommes en train de vivre à Kinshasa, c'est du désordre bien organisé. Libota Nanzambe, boyebi malamu ke Mama Alice Ali azonga ki bongo sur la scène musicale to bengi bongo gospel bosimba ete akosa la sortie officielle l'album na aidé de prise en charge et kozala bongo mokolo ya samedi 17 décembre et kozala na Léon Hotel. Shalom, c'est la votre maman Alice Ali. Chaque chose a son temps, chaque chose a son temps. Ngongango et Betty pour l'album Nabiso, Dieu de la prise en charge. Samedi Oyo, le 17 décembre, à partir déjà il y a 12 heures. Adresse ces allées, c'est Kakamoko. Léon Hôtel, la boulevard du 30 juin, à 2 minutes, na immeuble Sozacom. Droit de participation, et allez juste kaka $20, il y a pas mal. Avec $20, aux ana droit, il y a CD, aux ana droit, P aussi, il y a Flash. Où il peut permettre en tout cas au CPLA, au BINA. Le numéro au moni ezali affiché na itanomoke benga biso tokoyeba na koyanola na mituna ngala za kozela yo esika déjà ebongisa mipona yo oyei malamu. Oui, la réserve de l'Éternel. Nous allons dire avec la chorale Kosabolima Solo. Atako bakonza Kinshasa bazo sala musala po Kinshasa koma bopeto kasi nanga ma population bango pe bazan lolenge bako saila makambo na yango ba marché pirate et aussi la te ezoko bakaka. Soki otamboli na ville province ya Kinshasa oko remarque que na chaque avenue okokuta ba marché pirate, c'est-à-dire ba wenze botama na banzela oyo ekomisa banzela mikie pe banzela misusu kutu mitukeleka kalisusu te suite ya ba marché pirate oyo ebotami ebele. Na yango gouverneur ya ville province ya Kinshasa na cadre ya Kinbopeto bazwaki décision ya kopanza ba marché pirate nyonso po banzela ezonga malamu. Pona yango babandaki deja kopanza bateki oyo batekaka na rond-point UPEN en face ya université kaka ndenge bozali komona ba mesa batumbaki bapanzi babiloko nyonso oyo ezalaka na principal bateki bazalaki surpris ya komona la police ekita pona kopanza bango. En tout cas, toko féliciter kaka ba autorité ya ville province ya Kinshasa na décision oyo po batali que peuple congolais azali komitia na danger koteka na principal boye po ba accident misusu esalemaka okomona batu bakufi ebele suite nde batekaka tout au long ya makadam. Kasi tokoloba kaka que décision oyo esuka na nzela te et continue kin ezonga bopeto po ba marché pirate OP et komisi pe Kinshasa salite ba welelaka koteka kasi kocha propriété bisika bazali koteka ezalaka vraiment te oyo ezali eloko moko ya malamu. En tout cas félicitations na autorité. Kinshasa pasi ya courant ezali toujours ko persister to ebite to sala nini atako ba conditionnel ba utai ko changer bango to banzaki ete ba o ba koti ba ko sala musala kitoko po ba soulager population kasi fin fouin.
Tozali na engomba mokonzi Kinshasa oyo bana Kinshasa bamesana kobenga kin label. Kasi kin yango ezalaka label soki mwinda ekopela oyo tobengi courant to pe électricité. Kasi mikolo yo constate osali ezali ete dans presque 24 communes ya Kinshasa SNEL a servir babone na ye malamu te. Talandeti awa tozana masina bipai nini bango balobi courant ekoma pasi. Soki ba konti ba ta biso ba resolve tota solution na courant po biso to courant to mona ngo te to yoka ngo kaka e ya ngo pété mais bata SNEL bazo na ba farti ko pesa to mona courant te. Tokitaki pe na kan luka bisika nini bana mboka o bazwami na ngaliema batalisaki biso pe pasi na bango na we etali bongo pasi na bango na we etali lotiliki makamu nyonso pasi courant pe ezate 20h mutazolala est-ce que mutagolala ba 19h 20h. Mag FM ekitaki bongo na département de distribution de Kinshasa na direction régionale Kinshasa Sud o ezwami na limité 12e rue bisika nini tokende kokutana na ba responsable à secteur ba ebisa biso exactement qu'est-ce qui ne va pas pour courant et comme femme de nuit pour na mibali pe homme de nuit pour na basi, c'est-à-dire ekendaka 5h to pe 6h yango ezonga kaka minuit to pe 1h ndeboye to pe simbela na bakonzi baye bana kotala secteur o électricité pour mboka morote ezala émergent na kati ya molili o mesana kokombola lopango na o kitoko to pe okombaka balabala po ete ezala bongo bopeto kasi to kolakisa bino lolenge nini basalaka bakombongo. Toujours na cadre ya kalai ngangu kalai technique bandeko oyo bapona na bango mosala ya kosala ka bakombo tozali awa na kanluka quartier D avenue Bongono na commune ya Ngaliema epai wapi caméra ya FM Mag ekitaki sur place pona koyeba ndenge nini fabrication ya bakombo esalemaka bazalaka na besoin ya banzete kombo manzanza basete na machette yango nde e permettra bango basala musala na bango malamu kasi esengeli boyebake misala oyo ezalaka bongo partagé par département misusu bakendaka kosomba banzete na bakombo botala neti oyo ayena boti na ya bakombo kilo ekotelie makasi abwaki yango na sebi misusu kuna pe bazali kokata banzete po ezwa forme kote kuna misusu bakata kamanzanza na ba risque ebele ya makasi po akoki pe kozoka soki pe otali bien kote mususu bazokotisa bakombo na manzanza après bakati yango bino moko botala ndenge kombo ekomi kitoko pe elengi babandi kokitisa yango awa soki ekomi mwa ebele akangi mupiku na ye aza mobimba akiti terrain kasi boyebake kombo moko etekamaka na 2000 francs to pe 1500 francs congolais bango moko bapesela kiboye kombo euta na Congo central ya ba dépôt na Kibala ya pe na dépôt na Selembao ba département musa manzanza na mbeli ugozoka na profiter ba accident de connexion na kasango go so ba nzete ba accident ba tobele tokendaka na kouta kaluka wana ketiba mumbele bakapela balimete wana partout omona ba jeune mususu balukaka te eramoni yo kaka na cigarette ya 100 fois akomo menace yo luka ya lukaka te bazali a féliciter pona musala kitoko o bazali kosala pokini ya lelo misala ekoma pasi na ndenge ya kosakana te soki o créer te okolia likemba ya mubesu en tout cas oyo eza exemple à suivre boyende ezalaka respect ya ba bien public et pas ya ba kinoa ezalaka nango kutu te botala reportage ya Henriette Futila. Respect ya ba bien public na Kinshasa ezalaka lisusu te tolobela na o etali bare de bis en tout cas ezali pasi pe mawa po soki otamboli okomona ke bare wana ekoma nango bandaku ya bashege na bakuluna
botala neti awa batandi bilamba lokola na singa kote kuna pe fulu na sima okokuta basaki basundola wana kote mususu pe are ebongwana nango kwado kokamwa lokola pe leta congolais amesana kaka kotonga kasi suivi ezalaka te yango tokoma komona makambo ya boye pona bare soki tokomi kaka na butu okokuta batu balali wana donc ekoma nango lieu de refuge yango population akoma kobanga kotelema wana ezala mituka likolo ya ba civique oyo bamesana kolala wana mona bapele vraiment balulaka a poto mais pour ni vraiment biso pe to sala pe mboko na biso comme lokola poto bare wana basali yango po que non mutu vraiment donc akope manae place wana pour la transport mais to mona vraiment comme bosoto ba chege ba komolala wana ba mama mususu ba komoya na bana wana na ba fazer mususu ba komolala wana mais suivi ce que ezala nango makambo nyonso wana vraiment donc elingeza esalema nango te ya to senga mingi pa ba autorité na biso que non ndenge vraiment bakendaka poto balulaka poto bakomisa pe ville province à Kinshasa ndenge vraiment donc bamona pe poto wana pe biso vraiment tozaka na Kinshasa lokola ville ya munena na mboka na biso donc tozaka ville mususu te gouvernement congolais abandaka bien maso a toujours bongo zenenge ya Congo ba ko sala loko moko ya bien omoni kana wi bazo sala loko ya bien mais suivi ezalaka te yo moko bien suivi penze ezalaka te okomona esika na 8e heure soko okay na ba 20h okuta bakuna balali moyo te mwana eza susute moyo te matana petit peu va ezali susute comme ba kuluna ba basaka suivi na loko te ba kaka basali musana ba bakeke silesi zenenge ya Congo barre de bis oyo ezalaki batransco fo ebandotelema babisi nyonso fo ebandotelema bakoma kotelemela baplace wana te bazotelema place oyo barre de bis eza te mais place oyo ya barre de bis eyokokoma ndako ya bakuluna ya bashege ozomona bato moko bazolala position moko eza te moyen moto oyo aza normal ayekozela bis na ye atelema wana eza te bakomi kotelema mopanzi mais eloko nazosenga vraiment na gouvernement congolais bazwa disposition ya koréhabilité ba place wana malamu pour que biso nyonso tobanda kotelema wana po tozelaka bis na ndenge ya kimia awa tokosenga kaka na bakonzi bameka nanu kosalaka suivi na ba bien public oyo po population akoka koprofite nango lokola bijou na bango Kinshasa oyo penze ezalaka nini pona bamboka misusu makambo ya boye ezalaka te tanenge sali kitoko te obela maladie ya hernie etungisa ota mulai to pe ozwa cancer ou bien mbasu adresse ezalise moko bokende epa ya Dr Jean-Claude kuna na lombango malade doza nango ekobima pe kotika nzoto. Mwana Congo, solution pona ba maladie oyo etungisa bino tango molai yo mutozali na problème ya cancer, poison, diabète, prostate omitungisa malisusu te grâce ya Dr Jean-Claude oyo azali mutoto ya Manyema, c'est-à-dire congolais ya solo azali ko traiter ba maladi oyo kaka na banzete pe makasa, c'est-à-dire epa na ye bokoko nde bokoko na oyo etali poison azali ko beta yango dada akosalisa yo nanu teste soki osanzi kaka le même jour apesi yo bakisi pe poison epakati atretaka ngo kaka na bukolo moko bino ba oyo botungisami na maladi ya sucre ata ematiti na 1000 epa na ye ekokita azali kokitisa sucre na yo ekozonga normal bongo batu oyo banyokwami mingi na prostate bomitungisama lisusu te azali kobeta ngo dada, c'est-à-dire na 3 jours ya pamba prostate na yo ekei ata bachaki yo basonde akolongoliso basonde wana 3 jours ya pamba prostate esili pe na oyo etali cancer ata pote esalaki yo na libele azali kosilisa yango kaka na makasa ya bokoko
bongo oyo etali hernie okende na yo te baopere yo po bakisi ya bokoko oyo Dr Jean-Claude azali kopesa ezali kolimwisa hernie pe okomi normal. Bongo bino ba oyo bozali konyokwama na mbasu pese bomitungisama te, Dr Jean-Claude azali kotraite yango kaka na makasa ndenge kaka bakoko bapesa ye mayele ya kosunga bato. Boka bino moko ndenge aexplikaki. Nga naza Dr Jean-Claude, naza moto ya bokoko ya biso ya Kinshasa ya Congo. Ndenge bakoko batikeli biso molembo oyo nalingi na detaye bino mpasi bakotungisa mingi na maladi ya bokoko. En tout cas, ya liboso nasengi na motu nyonso oyo aza na problème ya poison nga aza moto ya este. En tout cas, poison ndenge etumisaka bino na miniti oyo nga nasonyaka yango journée moko naopesi okatisi mbala moko osanzi na osumbi na traite lisusu cancer liber cancer de scar comprend nasoigne nyonso sans problème nasoigne lisusu prostate 3 jours nayebiso 3 jours en tout cas nasoigne mbaso ebandeli nasoigne yango journée moko so ekomi na pota osalaka mwa bato moke esila. Welisa benga Dr Jean-Claude na numero oyo okoyamba yeye moko pe akoya kosunga yo esika ozali. Dr Jean-Claude asuki kaka wana te azali pe kotraite éjaculation précoce, infertilité ya mobali to pe ya mwasi pe ba maladi lisusu. Bozela te maladi ekoma yo makasi pe oluka ye kasi tangu kaka ozali na ebandeli. Welisa benga Dr Jean-Claude okozwa solution pe santé na yo ezongi ndenge ozalaki. Boyebele o tolobaki te awa tembe ezali te po maladi ezali kosila. Oyoki oyembaka bien soki oza na posa kosala studio topesi yo adresse ezali se moko beta tour na studio Liloba kuna okoenregistre album na yo kitoko pe nyonso ekosalema lokolo ozali na mikili ya poto. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Centre hospitalier Dominique Leker ezali bongo esika ya malamu esengeli na yo beta tour po na bokono na yo po otambola ozwa guérison te ya mbalo meka bango pe okobika na lombango. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku
oyo ezali koboma ba Congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki tika na pesa joyeux anniversaire na batu nyonso oyo babotama mokolo lelo ozali tata ozali mama joyeux anniversaire na yo na pesi grande équipe oyo accompagner ki biso na mokolo lelo Francis pe tazaki sima ya bilili pe ye wana kozala na sima ya machine po ete a monter journal oyo kitoko tobosani te Enoch Mafuka pe Junior Santos o azali na biso na ngamu ya Régie tozali na DT Muya tobosani te Danda Cruz makasi papa ya ba As da Cruz bozaki ebele pona kolanda biso tokutani lobi pona basango isusu.